oyo famille ezali koloba docteur à lobby il y a vérité oyo docteur a pesi à lobby c'était 10 à comment qui na obésité à 110 poids 110 kilos mais mati jusqu'à 170 quelques kilos pour la docteur à lobby ezali ba créer soigner mati jusqu'au cœur ya ngunde sali arrêt cardiaque wana ndeko akufi mais pour la famille d'abord par rapport au docteur il y a lobby que moi c'est akufi pambate parce que azaki na obésité et les cas qui ba graisse et mataki jusqu'au père akosima motema nde sali arrêt cardiaque akoyi akoti hôpital akufi so bana na Nzambe parce que tozui ba ressources ebele par rapport à liwa ya mwasi oyo. Oui, merci bien aimé. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Christo, ça fait longtemps momona kangai mimi sur na chaîne et la voix céleste était et par rapport ya mosala ya Nzambe ebele o tozali na yango et puis ba travail en Nzambe za makasi yango nde na tante ya koleka na ba émission quoi que nazaka na motema ya koleka bandeko babenga kame nazwaka tante vraiment merci aussi à ba événement wezoleka nde sali kelelo na leka mais avant na leka on a zo pesi bino nyonso bana voix céleste na pesi bino nyonso mbote bana Belgique, France, Angleterre, États-Unis, monde mobimba na Congo na Afrique mobimba bino bolandaka vraiment chaîne oyo na lobi Nzambe na ngai apambola bino kombo na Yesu etombwama na bombo na bino kombo na Yesu etombwama na kondime na bino kombo na Yesu etombwama na kati ya biyamba na bino bisika bosambelaka kombo na Yesu ezala munene pe etombwama na kati ya chaîne ya vérité 100% Jésus-Christ oyo ememelaka bino ba makambo malamu ba opinion onyonso etosaka bino aonde bozwaka ba vérité ya solo. Et ensuite il y a ba événement wezoleka na mboka na mikolo oyo etali ba événement chrétien concernant liwa ya mwasi ande kuna biso moyembi oyo batnos ba yebi na kata mboka Kinshasa pe libanda ba mboka notre bien-aimé frère Matou Samuel awuti kozwa matanga to pese mes condoléances na ba chrétien nyonso to pese mes condoléances na pesa mes condoléances na ngai epai ya ye moko oya uchi ko bungisa mwasi to pese ba mes condoléances na biso na kata libota ya mwasi po na minute oyo bazana mawa ya ko perdre vraiment ndeko na bango ya mwasi a uchi ko kufa vraiment likambo oyo ezosala malamu te parce que comme événement et actualité monene na kata biso bana na Nzambe parce que tozui ba ressources ebele par rapport à liwa ya mwasi oyo. D'abord par rapport à docteur il y a le but que mwasi akufi pambate parce que azaki na obésité et les cas qui ba graisse et mataki jusqu'au point ya kosima motema nde sali arrêt cardiaque akoti hôpital akufi mais bandeko ya mwasi baboyi vérité oyo ya munganga balobi te et cause la bongo te na ndenge bango bayebeli masolo bazobake ndeko na biso Matou Samuel a livré ndeko na bango na babitumbelo na ye par rapport à la famille bazo témoigner que te ezaliwa ya pamba te ezaliwa oyuchi na ba moyen ya ye mobali azo livré et puis el kamboza ko kamuza ke azamo sa liboso te ezamo sa mibale oyo ndeko Samuel azali ko bungisa bongisaki mo sa liboso ya mibale akufaka o azamo sa ya misato oyo azo bala également bakoti libala bavwandi mwasi akufi. La deuxième le moment à Bali bavwandi mwasi akufi ya lelo oyo mususu bavwandi na ye il n'y a pas longtemps qu'à Bali mwasi oyo je ne pense pas beaucoup ça na 10 ans je ne pense pas alors tomoni mwasi pe akufi ezali nini bana na Nzambe makambo oyo ezoka musabiso mingi na ebike mokili eza kobeba makasi mokili eza kobeba makasi bandeko bo contrôler bo mona bino parce que likambo moko ko se répéter maintes fois te maintenant il comme semblable na likambo et le kaki na Bible il y a famille ya Jida na 4 verset il y a Genèse chapitre 38 tozomona makambo moko ele kaka na bana ya Jida mwana oyo ya Jida oyo abalaka mwana mwasi moko kombo Tamar
Tamar mobala liboso akufi bokelo na ye ndenge coutume esalaki azwi mwana mosusu apesi ye azongela esika ndeko na ye tomoni mwana wana akufaki bazongisa mosusu akufaki jusqu'au point que Tamar atikaki veuve Judas azalaki na mwana akopesi ye te jusqu'au point que tomoni mwana mwasi oyo Tamar a se déguisé jusqu'au point que kokende kulala pe nani bokilo na ye. Quelque part nous trouvons que na kati ya mwana mwasi il y avait une mission. C'est l'image aussi des missions sataniques. Pour tous monde lelo oyo makambo to bika bikanga na mona pe na kati ya makambo ya Nzambe, il y avait une fille qui était impactée na bitumbe la tata na ye, tata na ya pesi ba force. Et que mobali nyosi azokutana na ye akobala d'une manière sincère basali mariage esili ba coaching kwa libala une année 2 ans après allez nyoka bimi asui mobali kufi et cela s'est répété jusqu'au point que tanga tombaki na maboko ya mobali wazaki na bonzambe ndesika mobali wana bikaka pe mwana mwasa na bikaka quelque part tozomona makambo ngo za lou exactement louche pour nanga nazo beza louche. Comment makambo ekoki se répéter mingi kaka na ndeko na biso moko Matou Samuel pendant kaza muyembi. Pour ngai ça m'engage que moi pour la vérité yango tokoki ko bomba te. Pour la vérité faut to lobela ba na Nzambe. Parce que si ndeko Samuel Matou Samuel azo tambola na Nzambe, azo banga Nzambe, aza na alliance ya Nzambe. Comment Nzamba ko permettre pas naie makambo ya bongo et se répéter et qu'on se répéter pambate si cela n'est pas lié à une alliance, si cela n'est pas lié à na lié songolo, si cela n'est pas lié na loi songolo, si cela n'est pas lié na acte moko ya cérémonie moko songolo te likaki na vie naie te makambo bongo ko lekate. Quelque part nous trouvons qu'il y a quelque chose de ya louche na kata ndeko na biso Matou Samuel. Donc il faut se contrôler makasi, à contrôler vie naie passé, à contrôler vie naie présent. Le lingini nazo tambo na Nzambe, le lingini na yakana makambo Nzambe oyo ya koyemba. Botozo mona ba yembe belé ba kota bunganga, ba yembe belé ba kota bunganga pour la cause de succès. Bazwa ba ambition ya mabe, c'est de mauvaises ambitions ne tindika ba yembi ebele lelo oyo ba kota na monde wana initié par leur pasteur ba pasteur na bango musu ba initié bango na biloko wana deux ba musu bango moko ba initié bango na baninga na bango ba musicien trois ba musu baza initié par ba membre ya bango ya famille pour azwa succès en travers musala oyeza Nzambe et comme tremplin na ye ya kozwa mituka ya kusumba ba pango kosala ba hôpitaux kozala moto mune na kata mukila bato. Ce sont de mauvaises ambitions. Ndezo komisa bato na makambo ya boye ezo sala soni pour na biso ba chrétien parce que Nzamba ko permettre makambo ya boye soni et se répéter kate na vie ya musala na Nzambe na temple na Yesu kaza muyembi azo yemba na alliance na Nzambe to contrôler bien et que ndeko oyo ces autres ezo prouver qu'il n'est plus encore dans l'alliance avec Jésus-Christ. Pour l'alliance à Jésus-Christ ko produire de mêmes choses oyo pese kembo pa na Nzambe te. Quelque part ndeko Matou Samuel faut se contrôler ayebe nini ezoleka parce que waza moi c'est amisa to azokufa na maboko na ye nini ezoleka na kati na ndeko oyo pona ngai je trouve que ndeko asa pengwa ndeko aza na alliance mususu parce que la Bible nous parle de tombeaux blanchis. Vous savez les tombeaux blanchis c'est quoi? Les tombeaux blanchis eza loko moko so tali yango na miso bato e ba eza kitoko so ke na entre le ciel et la terre na est-ce que bazo kunda bato kuna entre le ciel et la terre bibi basango so boke kuna na cimetière wana bokuto ndenge batonge yango basali ba miroir ba ci ba photo ya bato on dirait ko vendre le kolango oli mais soko fungula na katikati ko vendre te eza kopola. Il y a beaucoup de gens qui sont masqués de la fleur ya Bible. Bazu Bible balati si na nzoto na bango. Bazu Bible balati na ministère na bango. Bazu Bible balati si banda kuna bango ya bitumbelo ya église. Nzoke na katikati za ba tombe blanchie. Quelque part, so botali bien ba yembi ebele na ba temple bango ebele baza trempé. Boka ka ba histoire ya Marie le Samboa. Boka pe ba histoire moko de maki ya frère Guilin. Vous voyez, baza ebele
ba tombe blanchi baza ebele bolandaki ba muso ba Moïse mbiya ça ba tombe blanchi ici balingi kolate Bible na nzoto na bango mais le fond ya vie na bango ya kopola ba bikusi eza na ba mitema na bango kuna nazo yebisa bino makabaloba oyo naza ko banga nzambe ta nazo bilibilo makambo oyo eke bo banga nzambe parce que nzela oyo bato bazo zowana eza nzela lofelo. Et pour finir le col les autres continuer boy na kata bazembi na kata basali vraiment il est temps bo renoncer na biloko ezamabe. Il est temps bo renoncer na biloko ezamabe. Famille est telemi et le but que yende muta livrer. Pourquoi? Parce que ça se répète quand na ye mutu moko wana abali kaka basi après quelque temps basi ba kofi abali quelque soit basi ba kofi que y a za na bilembo amabe. C'est-à-dire que ndeko na biso Matou Samuel, c'est-à-dire il est revêtu na basin satanique. Donc il est revêtu na basinyo moko yamabe. Dans na bilembo yamabe. Bilembo yamabe wana yango nde ils ont cette continuité, il y a ba répétition, il y a makambo moko wana les se répéter na kata vie ndeko na biso ndeko Matou Samuel. Ndeko ils ont peut se sengoter. Il faut côté la laboratoire ya Nzambe pour na koyebre nini et le kana vie na yo. Est-ce que Nzamba tika yo? Même si Nzamba tika yo, est-ce qu'il faut basement de kokufa? Te. Ça m'engage que moi, ce que je sais et que ndeko na biso oyo asa apengwa bakota na kata bambition oyo ba yembi nyoso mukilo oyo bakota kota nini wana pour la ko se positionner basa na vie ya malamu basa na makitoko batambola na mukili ya bato. Oh, les ambitions de Christ ce n'est pas cause de mituka cause na beauté. Christ n'est pas mort sur la croix pour na mituka pour la mabala pour na kotonga mukili pour tout ça la malamu te. Pour avant que Christ monte sur la croix il a fait des hommes rois. Asala David roi, asala Joseph premier gouverneur, premier ministre na Égypte, asala Daniel nakata Babylone gouverneur, asala Esther basiba umbo basa bakonzi. Avant que Jésus-Christ meure sur la croix, asala makambo miné na vie ya bato, akoko kufa pour na biloko éphémère était. Akufa pour na bambicho ya biso to kote na bukozi na lola. Le reste nous sera donné gratuit. Ndeko pour ni bozo bebe sebo mona bino boy bino basta na Nzambe oyo bokomi ba acteur ya ba initiateur bozo ni setana ba yembi boyo ni setana ba na bino ba église nako bando ko panza bino moko na moko ba kombo na bino parce que ekomi ko zo tungisa biso mingi bato bazo ke po ba sambe na ba église na bino cependant que ba église angisa so ba église Nzambe te komi ba synagogue de Satan ba bitumbe la ba Satan ba makaze ya Satan et qui c'est commis ba makaze ya Satan bino comme ba vendeur des âmes bato ba ko ba sambela mais bino bozo vendre ba âme wan yango moni lelo ba ikisa bango ba pibeso ba matanga te kena ba giswana ba pibeso ba matanga te matanga sele ba moto akofi ba ko ba la chair te pour chaque fois chaque semaine bazo kufa ba bande fibila ngo jusqu'au où et comme ka sku moto akofi soka za na machine ka bato machine ba kundi c'est fini parce que atindi mo ba kundi to yebi bino bien toyebi bino bien ngamu tulazo ba awe na kati na bino eza musu ba yaka kuluka kuilise biso toboya nous devons se contenter na onzamba pesi biso na la matembe nanga na Kristo za kitoko nala ndako nanga moke na lamuki na tonga tambola makona Yesu Kristo za kitoko eleki kozala na mituka sans Jésus Christ. Ce qui besoin continuer makambo to bando ko pose bino ba kombo na bino po bozali banzambe te botika banzela wana bino ba pasteur ba initiateur ba yembe belé na banzela mouvement wana bino pe ba yembe bokota bokomo ko initier ba yembe mususu na banzela wana liwana bino ekosela mabe bokofa pe mabe mabome kozwa bino bolanda makambo na zolo ba j'engage le Seigneur Jésus-Christ ya mbala oyo bokozo mabombo bokotambola mutakana kata na nzela vraiment nazo pesi bino conseil bozo de Yesu Christo aza kitoko. L'alliance avec Jésus-Christ est plus meilleure. Joseph a gardé l'alliance quel que soit kota que ba prison quel que soit ba kizaki na makambo lukuta mais l'alliance a fini pour que eganga et tombola ye et comme ce refuge promesse en Zambie c'est la tanzoto. Pourquoi? Parce qu'il a gardé l'alliance et le coup les autres qui me sebino pour
po bosala ba ambition ya mabe ya kuluka mbongo kuluka boye ba gloire ya bozo briser alliance po bo kende ko se pencher na ténèbres. Ma soeur, mon frère, yo muyembi yo mutei, gardez l'alliance est plus fort. L'alliance fait l'homme homme. L'alliance est tombolaka. Alliance est latisaka babilaka l'ensemble lataka nzoto. Alliance est tsaka mutuna kimia. Quoi que ça peut prendre un grand temps, mais ya mutuya ezake bozua. Bosa la calme. La Bible dit lorsque vous sortez, sortez d'une manière ya kotambola na kima. Pour dire quoi? Tant que otambola Yesu, kokima kamambangu te. Tu es na mukila bato oyo na course de pouvoir te. Babota biso biso so mukolo moko te. Muta na mukula botama na mukila bato, muta na mukula botama na makambo nzambe. Kende molo un jour yoso zolo kawana nzamba ko peso yango. Mais l'essentiel c'est quoi? Simba alliance. L'alliance est plus meilleure. L'alliance, c'est le quoi qu'on batte là. C'est pourquoi Jésus fait le bagui. Pourquoi na koki kosumuka contre Nzambe na ngai, mais contre mokonzo ya pesa ngai, makoki lukola ndako o lipunazala, mokonzo la kata ndako na ye. Na kosa le sumu abongo te. Je dois garder mon alliance. Quelle question kotaka prison? Mais Nzamba bimisaka l'alliance est gangaka. Alliance egangaka na kati ya Mephibosheth à cause makambo papa na ya salaka et bendaka Mephibosheth de le débat vers c'était de David. Mais Mephibosheth azalaki mutu moko à plateau, mutu moko ko kufa, c'est mort lui-même. Il s'est dit de bosser à David ngai moi ya ko kufa. Pourquoi la bakinde ngwana? Pour asaki na valeur était, mais l'alliance de son père qui était en lui et gangaka et bimise na kata le débat et s'est retrouvé na messe à Mokozi alina David a zongla héritage à papa na ye. L'alliance est très capitale. Na yebisi bino ba pasteur bino bato boningaka ko inisaka bato bloko zangatina na yebisi bino bosonge l'alliance. L'alliance n'a jamais dessus. Jésus-Christ n'a jamais dessus. Mais l'alliance oy bozo kende kota ezo décevoir. Alors il y a une autre belle cambo ndeko Matu Samuel et que ndeko zongela Nzambe. Ndeko Matu Samuel zongela Nzambe. Zongela Nzambe. Soko zongela Nzambe te et ko sila yo mabe. Et ko ni wana yo ko la soni. Pour Nzamba ko sambwisa yo. Nazo ebiso Nzamba ko sambwisa yo. Soki makolo na yo sala kata makambo oyo o batonso bazolobela. Yebe ke Nzamba ko sambwisa yo. Mais soki makolo na yo sala kata makambo oyo te oza innocent. Que Dieu te pardonne et qui te justifie. Mais soki ke makambo nyonso bato bazoloba eza ya solo, yeba ke Nzambe akozala part na yo te. Un jour tu seras totalement déçu et livré en spectacle na miso bato nyonso dans la honte oyo kokufa na yango pe komolo ko effacer na mokila bato. Ni ba album na yata mutu moko ko beta ngo na mokila bato te. Parce que ça malamu te. Vraiment nazolo bana bolingo nyonso yake zongela Nzambe. Ndeko na ngai Matu Samuel zongela Nzambe. Nzambe oyo banda koyembela kindanda ya seke wana ya tawana kanisa tawana. Kanisa ko bandeko bo kanisa quand même sika Nzamba banda ke na bino. Vraiment esa la passe na motema ya komona lindiwa ndeko na biso mwasi na maboko ya ndeko mwasi misatu ye wana kufi. C'est-à-dire que azolandisa na bilembu ya mabe. Donc nsima ndeko Matu Samuel eza na bilembu ya mabe. Donc faut na bilembu ya mabe le cas pasteur ya solo tobela comme ça aux délivrance. Aux délivrance. Pour ezali liwa ya mwasi misatu. Tokolo belango siko nini? Kenzambe ne mutaboyo sala la basi. Soki fo baya bakufaka. Pour yo sala ka osako sakamala la pota te quelque part metala bien lande la vie na yo bien. Ce qu'on me monique quelque part il y a de yotambola ki mabe, il y a encore du temps. Il y a qu'on racheter temps wana na zela basal na Nzambe babanga kanzambe. So obenyi ngai na uluki ngai na koya to okuta na yo na kusambela na ko délivrer Christ o na tala ya ko délivrer ya ko miso ya biloko wana. Mais ce que vous allez yebili kambote Nzambe na lola a justifier yo par rapport à yo sabato bazolo. Mais ce que yebili kambo ko kanga motema te zongela Yesu, il a encore temps ya ko zongela Yesu.
il y a encore du temps ozongela yo faut nzambe ne mutabanda kana yo avec la kidak sèche ozo yemba na kata église sans même ça ko sala ta libo moko te oyembi bato bazo sepela soko pengwe olunguzela bazongela kanzela yesu azaka wana zozela yo zongela nza yesu akoyamba yo tozali kolobeleka likambo ya ndeko na biso Mathieu Samuel par rapport à d'autres réalités aux familles ezali koloba docteur alobi et que azaki na obésité wana et comment il s'acquiert jusqu'à 110 kilos alors jusqu'au point que il m'attaque jusqu'à 180 170 quelques kilos. Alors par rapport à la famille, il y a moi aussi mon famille moi c'est le dire que vraiment baninga ki libala wana te et puis ndeko Samuel abanda ko tia ndeko na bango na kimyate azaki ko troubler moi mingi nengo tozomona tozala makaba réalité belé oya bandeko na bazo koma na ba Facebook depuis liwa ya ndeko na bango bazo koma ba réalité makambo ndeko na bango banda ko bika na katanda kwa libala wana et que ndeko azaki na vie ya bonzambe te c'est que azaki na ba vie moko ba désordre malgré ko yemba wana azobima ça ba makambo na ye moi ça zaki à l'aise te na katanda kwa libala malgré famille boya ki libala balinge tika libala no sino ko kufa to mo mobali oyo atambola bien te mais comme moi ça ningaki déjà mobali na ye moi ya tika libala ezalité ya on peut libala ngo et même tina liwa alors par rapport il y a vérité oyo docteur apesi alobi c'était 10 akumaki na obésité à 110 poids 110 kilos mais mati jusqu'à 170 quelques kilos pour la docteur alobi ezali ba crésoine mati jusqu'au cœur ya ngunde sali arrêt cardiaque wana ndeko akufi mais pour la famille bazo bête cette balbi eza bongo te il faut ezaka biloko yuti na bitumbelo oui to yebina mokila bato ba bamba ka bato ba malade ki munene musu ewutaka ya ke ba démon ya bitumbela banganga batindi mutu malade po babomba ye balbo malade songole ndebu maka yenzo ke eza malade te moi j'ai quelqu'un qui est mort que son âme se repose en paix nini wana o sida pesa ki sida kindoki bana ne bato batubeli mwana nde mutu atubeli mwana tubeli alobite liwa papa akufi eza sida te eza sida biso nde to bambi ya ko bamba ya kindoki kindumba banda kusana wana eza kindumba normal te biso nde to tindaki espère kindumba wana pour alala kaka libanda après to tia sida o ya kindoki pourtant to malaki azokende libanda mais azwaka sida te ya normal te nde to bambi to tia tonga sida ya kindoki nde bumi papa vous voyez. Il y a beaucoup de maladies moussou et où t'as bitumbe la banganga, na bitumbe la bandoki, monter le comment ba coach la vie à moto pour moto kufa, par le bakaka bela kinzo ka baza azal livré. Pour la bandeko, il y a moi si balobi ndeko na bango azal livré, ndeko Mathieu Samuel a livré yé a yebi diwa wana. C'est ça la réalité il y a famille. Alors, nous sommes les relatifs na nini, relatif il y a répétition il y a liwa il y a basi il y a zo balabala. Oya kufi abali oya kufi so ya misato so ya okubala ndeko okubala so to okubala te ndele kamutu ngai so ekomi ko tunanga na mitu na esko okubala to okubala so te bilo pe basi ya mukili boninga ka biske ya mbongo wana ndako kokota te ngana zo conseil bino bana na Nzambe ndeko nana luka de défense ndeko Samuel nazo yebiso yo moi pasteur Jean-Félix ça m'engage que moi je demande la repentance Lukanzambe olunga na banzela mabe okota lungwa na ba faiblesse ya bunzoto lungwa na ba faiblesse ya baninga lungwa na banzela wana baninga bakoti saka bino na ba maloba ba faiblesse wana yango ni mozo entraîner yo makambo nyonso oyo motema na yo eza témoin tu es le véritable prophète de ta vie considère que tout le belango a mais toi-même tu es le prophète de ta vie il est temps pour que tu te répands. Il est temps pour que tu recherches les signaux de Christ et tu seras restauré totalement. Tu seras libéré totalement. Quelles que soient les alliances. Et parce que vous allez instrument aux Zambaluka pour ça les layer. Et entre ta santa peu azuluka yo pour ça les layer. Tala banzela wana beaucoup. Est-ce que ça c'est normal? Vous y fait na yo ndenge ko sala. Ndeko. Il est temps de rechercher Dieu. Par rapport à toutes les réalités, tout tozolobele yango de façon que yo o saisir va ensemble ce qui nyonso bato bandeko bazoloba ce qui est à solo ndeko oza muta liboso te okota ba chance occulte tu n'es pas le premier zongela nzambe mais ce qui est yango te et que zaka ba makama ezokomela yo nzamba justifier yo nzamba telema a convaincre mitema ya bato
alongi so na likambo oyo mais soki eza likambo yo oyebi ndeko moto ekopela mpe suki na yo ekozala mabe bino nyonso bato bozalaka na banzela wana nabengi bino epai ya Christ. La Bible dit Dieu sans tenir le temps d'ignorance il appelle tout le monde à la repentance. Quel que soit le temps d'ignorance oyo ozoleka mais nzambe aza na bosengo yo ozongela ye et tu seras pardonné, tu seras restauré, tu seras vraiment justifié. Et Nzambe akoyamba na maboko nyonso mibale. Il est là pour vous. Il est là pour vous. Ngai, parce que Jean-Félix numéro na ngai ezali 090 59 28 133 090 59 28 133 na Vodacom nazali na 081 87 51 754. Voilà notre numéro. Yango wana soko bengi toko yamba yo na boboto nyonso toko orienter yo po nzamba apesi so musala ya ko orienter bato na bosolo. Nzambe apambula bino pat nyonso biskabola nda biso nkolo azana bino kimia Yesu ezana bino bato bobungisi ndeko ya mwasi liwa esame pona moto nyonso quel que soit source ya liwa wana na sengi kimia na kata libota bo comprendre que liwa ezalaka source yebana que quoi qu'il y a des soupçons qui peut arriver autour ya liwa parce que ça va événement et ils se répéter na libota ya ndeko mwasi ndeko na bino akeko balama mais dans ta sengi kimia na kata libota ya ndeko oyo ya ndeko ya mwasi papa mama bandeko boza na kimia bobo mutu te botala la kanzambe ye moko akopesa éclaircissement likambo oyo kimeza na bino na kombo na Yesu Nzambe apambola bino.